C'est le hasard, artiste le plus beau. Le plus beau, bon modèle, quand il petit boulot, on a solo bar na émission yet. Ah, c'est Léo. Oui. Et c'est Léo Penawata, ils ont rapport nini, tom sur Goeba. Ba garçon le rôle ba tala ba garçon nyonso. O ba teka pétrole ba ça mité mamabe. Ce sont des Kadhafi. On le gaza na mbongo belé. Mbongo. Ya za na mbongo. Oui. Moto bino bomona na Congo qu'ils ont l'argent. On a la musique à Congo. À part ba vie, à part ferry, na fali. Ba dona o restricter ki ba mona riloko. So yelinga mise musuzo ebzinga kino. O nda za bo regalia la bogo. C'est faux et archi faux. Héritier somba lupango ya liboso na baluba na 21 ans d'âge. Héritier sombi lupango na matete. Héritier za na lupango na lemba. Héritier za na lupango na mbinza pigeon. Héritier za na lupango na limité. Héritier watanabe totori na moto na tena alinga na nini bandaku wapi na mboka nini na Congo Kinshasa Congo Kinshasa biye bisa yeso kaza na temps ayetu musa ba falsifier ba buka lupango. Donc yo c'est le yo ko benga ngate ko tinela nga message te na camarade na oti d'ailleurs ngande na abonné tsele wana obete mabe et puis bango tout bana ya wenge oya ganga ka ke ona zana lupango koleka batu ezaka tilapia lupango ezanga ingénieur atonga on evolu kwa tonga institut on même ba ebisenga autant bazo ebisanga batuninga mais c'est pas kaba c'est les juniors ba fundu et pas ya monsieur fait bon lola ngana ebi na ke faire za italien yo ebi faire za italien. Est-ce que c'est vrai yo senga qui plaigner na il faut bo samba en français? Oui, pourquoi pas. Idée on est où non wapi na ebi ke biloko e semble difficile ya moi ya ebi ka do re mi fa sol la si do et si na mbwana nga komone fere na oyana mbwana yo mbo koma batunene et bon ba moi pe kombo buba zalarat ba buba bazal et bon au whisky boyo salara choix ya opesa mbwana okomba fere poani pokombo nga na sipeli na mona mbwa yango chete ezali ye musicien munoko munene tilapia chez tes alliés ye musicien o munoko munene tilapia ba benga chetat tout le monde a nani Freddy wa mandef mais il y a le bi héritier à niveau il y a un artiste avant aya koloba na héritier faut ya na atteindre nga pongande na niveau moko na patron na yi yo ce niveau moko na patron na yi poto samba na yi trop fort nga na zone to za ngo nga na sanka oh va ba koloba na goga faut ba leka na mushinga po mutu alongi nga na kati na ba ona moni ete donc bon luka nga na kundate o moni ba publicité to ba salaka ngayo na zana bo moikati ya ba est-ce que plénier na wa samba qui peut bien ba accent en français ça qui très bien à ko respecter place aller là ya là yeah na osanga lelo bi na zui na ajo ya zana otiala ta couper ake de gratuité et soit taba okangi ndo au moins héritier aza elong héritier wata elonga déjà na école ti baso ya na balata uniforme ya lati na cravate to mol modiga ba professeur baso be na monsieur Kabi monsieur déjà à l'époque monsieur Kabi. Parmi les bons il y a le meilleur. Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Dératisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa Gombe. GIS, le meilleur. Yeah.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ces moments sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci, surtout na bateau, tout ba disposera temps pour Orlando Bisso, na bateau, ba partagera na bateau, ba commentaka, surtout ba vidéo na Bisso et ça la Bisso énormément bien. Un grand merci à l'équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Merci surtout na bateau, tout ba recommander, na bateau ba liker, Michel Mokola Lelo et ça la Bisso énormément bien. Neneb Sarabino, toutefois, Nazara, on a repéré Sabino d'information, il y a frère et puis na source. Merci déjà à notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Junior Paka, autrement dit Yampaka. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien. Je pense que Bino tout bebi marambe comme les Yampaka. C'est la toute première émission Oyo à redévoiler. Tout au long de cette émission, tu aurais ba cause, il y a arrestation, il y a Yampaka na bateau tout ba Robenganga. Pourquoi pas te betali solo, il y a héritier Watanabe la poule gâteau Toya Tembe. Clip Alliance, mon alliance est déjà disponible dans ma plateforme et tout les façons de soutenir artistes Spiritas, Amouré à la bonne musique, aux aloku mais artistes Stongolo Topakala, Kende ko commenter, liker, Chavina ça là vraiment bien. Pourquoi pas Tobeta na Oegolobama pour na héritier Watanabe. Je pense que Yampaka Ozala wana pour na répondre à la question na biso tout. Un grand merci déjà na Dada Ulungu na Suisse pour un maman sociale. Dada Ulungu, merci pour tout Dada, merci. Un grand merci aussi na Drey Mabaya, un bon tonton, il n'y a pas de comme toi, Drey Mabaya, na pesi ba moto na biso sikoyo, pourquoi pas na mon ami Megra Mangwana, les banquiers, éternel banquier, na pesi ba moto ces journées bongo, na Mikilian Poutou précisément à Paris. Merci aussi na ya Théo Zambota, au aller à dollar il a la Théo. Merci pour tout kulutu, ya Théo Zambota, waza na motema rosunga. Merci aussi na Messeno akatana jamais, ya Willy Moucheni, les nickel, les sel, les véritables codes. Mais c'est nous à Katana jamais. Chanter ça derrière la caméra, soit Rose à la même morale. Nanga font la bissure au sala. Vraiment bien. Là, j'ai dit déjà bonjour à Yampaka. Bonjour, Kérit. Navigue bonjour et balandinioso. Ya Afrique Info. Afrique Elengi donc nabique ba monanga kala donc ça fait longtemps vraiment avant la bande d'émission on remercie Nzambe puis on remercie héritier Wata Totorino ya Tembe donc basala net ba na Tembe siko ya kola ya kinanko Nicolas ça elanko mi démon activé Ange Michael donc azana va kombo belé na o décortiquer vraiment le lot merci na et puis merci na ba Spiritas nyoso basa partout dans le monde surtout Junior Kilabax Yaya Junior Kilabax et puis Charlie Pakalingomba président Desi donc na ebisi OK président Desi Kabusko na pesi ba moto na biso pe ba Fijoanga donc na ebisi OK batu ebele ya ebele vraiment oyo ba soutenir ba Lorette Boula na ebike ba Lievenge sou ba Stumi aka Fulex ba Hervé Zanga l'Empera ba Chloé Bukaka Régine Ilunga maman présidente Pontiac Pongo na ebiso ba bébé ba neti donc ba tuba saki belé on va soutenir ki belé et puis na osepela mingi vraiment na ba Spiritas lelo to soula
mambo mingi Micha Moulongo o etali biso Charlie Kabea wetu PDG Bani Mwindu ingénieur Mabo Yemi Voadou maître Zet Balebele porte-monnaie magique Ewaso Madi London Amelia Mwanda avec Dolphin Lelo Batutuma Bastumi Akaflex Balievin pourquoi pas na Pirens Mbakulu scénario mon frère et ami scénario Pirens Mbakulu na ebisi OK lui c'est un pote il est venu tout tangini na ba noirit Pirens Mbakulu donc yango moni vraiment nazo senga merci ya osolo la eza ebele ah bon oyo batu ba mankaki ngai na temps ebele vraiment il faut tout solo là voilà naeka na recadrer et non impolitesse mingi promotion ya disque na biso OK na osenga vraiment na baspiritas nyonso mon alliance na bino yango oui mon alliance déjà donc, disponible déjà na 2 jours to na 73 cas donc na oyeb ça ba spiritas 73 cas et pas na bango ezebele mais pas na biso faut tombola ngo lisusu ya koleka vraiment et puis ba musicien na biso nyonso place baza vraiment na vie na pesi ba mbote vraiment ah bon place baza ba mon kondi Jérispi ba tout vraiment ne baza na vie na pesi ba mbote place voilà mais y a pas casino santé ça va oui ça va santé kitoko depuis na comme spiritas ma nyonso comme pepe nyonso na pepe mon tonton Apokauti vraiment ah bon et puis ya Willy Moucheni merci ya Willy Moucheni l'unique et le seul le véritable code mais c'est nous à katana jamais ah non ya Willy jamais pas pour la couleur ya Willy ya cha couleur atate bien si ma personne ya Willy l'unique et le seul aza patron azala aza pas azala c'est à Mobutu azala tilelo combien de présidents de génération en génération ah mais non ya Willy Nzamba pambola yo voilà ya pas casino boni basango ya la team Wata de Totori na la Pulga ya Tembe donc la team Wata vraiment ça tranquille to si ça qui année na $1500 na table et puis to bandaki année na $1500 na table OK to longwe wana totalisi mopanzi ya kipesi récit total tolongo wana lisusu to ayi ko beta na énigme récit total donc biso aussi to bandi ba production donc tango mutozo linga mingi oswana na biso il faut betaka tango yoso ngo swana na biso ozo betate sko tozo swanela nini ah wana phototika donc to sala débat ya nini ya mwana phototika na biso donc bino bozala pona ko swana biso tozala pona musala et surtout tout sur la bien qui hérite héritier ça le seul et l'unique héritier ça ba makambo belé oyo toroboya batute ba osala misala o ba sala salati donc lelo oyo héritier abanda ko beta ba concert na basali ya minene sans album faut ça na mon pépi abeta Atlantico sans album héritier même orchestre poto sans album Olympia de Paris Tezalate ba mokonzi Mishkanga du place à ça vraiment vice-président na pesi mbote donc héritier yana ba innovation oyo ezalate yango il faut moko soki muto fandi donc ozana musique à Congo il faut le ba non merci na mona mobali donc tango muto azotika ba apport bosenga ba merci donc ba merci ezozalate za sina ba ingra même attendez nazana boy nazala na meken eza mo bengi to soli mais merci na yo donc bango bazana bango ba illettré ba tina ya merci te ya paka niveau na la début émission tout ça sur la mode na bi bango donc bango les en général te bango en général la pièce na illettré donc na capacité à nyonso vorie do tijengu yango moni moya tijengu zéro na chiluba on a chiluba ya paka na moni na début ka ozoye mabe to ça voilà mais message moro na bana ya la team Wato ba otala yo pour convoi ya paka to remona aux défenseurs ya ba spiritas gagneur d'âme message na ba spiritas to ba otala yo o ba luka kio o ba manka kio s'il faut ba quelque chose na bango rigolo banini merci na ba spiritas nyonso on a le vraiment kobanda na héritier Wata Totorino ya Tembe ti na Simba président de fan club nyonso ya ba Congo donc vraiment merci na oyo nyonso basalaki et puis toza ba ilongat bolukanga na kunda te pour
motokati ya bato asi asekwisaki. Ah bon. Voilà. Donc tokufa ina biso mais o akufela nga azaye moko to torino ya tembe. Donc yango mo pe nazali sauvé avant bangulu ba ke bima après 5 jours. Après 5 jours. Voilà. Il y a pas cas. Mais bato belé ba olanda biso bana besoin ba comprendre arrestation na yo mais quand on kobetela biso lisolo écoutez la ki wapi e bandaki ndenge nini pour que bakanga yo o se retrouver na parquet. Donc écoutez-les, na palais vraiment na bimaki na tongo ponga ko lier za rapasi na bimé na tongo na sombelo mo na monka 7 personnes ba entourer nga après misu ba e tuni ba nini o ba fundi wapi na parquet à Kalamu parquet à Kalamu bon tokindi yo ba humilier ki ote bakati yo bilamba te nazara na toto. OK, nazara na toto donc malgré ba yaki bazali na respect. Donc tibae to komi pe wana pa to soli to ko solo la na bengi junior qui la bax o nazo remercier R tout notango komi na parquet expliquer biso avant na koma pa ou yavo koma na parquet voilà baba kena yo déjà tant tourner ko kende nazo ki tampo nazali na téléphone nga na yibi mutu te na bomi mutu te. Très bien. Donc naza na groupe bato bazo ke bilanga te po naza kuluna te si ngelo ba maika na monoko po monoko pe mokile sama na liloba nga na loba pe ka liloba oui. Oyo na loba ina mutu te mutu mo bo nga ya somba ngotila pia skotoye ba to komi pe na bengi junior qui la bax na informé président de Zika Bushcorp na 4 fois président na informé le 20 donc na informé ba tout o il fallait informer na mokonzi ya mboka totorino ya tembe héritier wata l'impossible n'est pas goga. Ah bon. Prison za mokili na bisoté. Donc tant so na soli na bango tout wana na bengi après quelques minutes junior qui la bax et puis ba avocat et puis na 5 ba avocat na ngai nyoso merci ba avocat ba yaki kuya ba défendre ki to to komi pe wana bon l'état ça yi musala na et puis na féliciter ba magistrat au ba sambisa biso corruption ezalaki te nyoso l'équipe normale yango bo moninga libanda vraiment na senga ministre de justice musala vraiment ezosala Constant Muta pour ce musala ezalaki ya lokuta nde tozanga na oboité. OK, lokola musala ezalaki ya solo ba yebi ke bazo sambisa leader na leader. Donc au sam mogener au sam ezaki pour na leader na leader. Oh mais toi capacité mon to sam mengane na lekende sko na intelligence. Non, mais si kotan ngo komi kuna au salaki nini pour comprendre que c'est mutu tel naza plaignant ya dossier na yo o ba fundeli yo na parquet. Oh mais ba yebisa nga autant bazo yebisa nga batuninga mais c'est pas c'est les juniors ba fundu et pas ya monsieur Ferry. Bon lola nga na yebi na ke Ferry aza italien. Yo yebi Ferry aza italien. Jean-Franco Ferry. Aza italien. OK. Lola na yebi aza italien ba Ferros ba kuma ba Ferry. Ba Jangi Ferry baza, ba Chico Ferry baza. Donc ce qu'on a linga mana yeba Ferry wana. Donc Ferry wana loanga na yebi italien par après na yeki ko mona combo ezaki lisusu ya Ferry te. Et comment combo ya musicien. Yeah. Et comment est combo ya musicien? Ya musicien, OK. Donc yango na kende na débat, yango to comment ngala senga confortation na mona Ferry wana. Ba benga pe Ferry wana confortation aye afandi na avocat na yenga pe na fandi na. Donc yo fandi awa. Ngala fandi na plaignant na pas na droite. Plaignant na fandi na gauche na avocat na ye, nga pe des avocats na balanda na ki. To sambi bon. On ezaki ba heure nini pour bisto mona ba vidéo circule c'était un peu tard ba tout ezaki étonné comment la est-ce que plaignant oui ko se présenter na ba heure à bongo heure 17h30 si je me trompe pas les biso to yebeli que ba bureau ezara déjà fermé Marama Mokil Marama Monde habitant de la terre. Ah bon. Voilà parce que tant bandi confortation il y a plaignant na yo na monsieur Ferry plaignant na yo muta funda kio tant on dit confortation ba dire na yezalaki nini envers yo nini sali ke aya ko accuser na l'état et moi qui me se faire et comment monsieur musicien OK comment monsieur musicien dans na moni monsieur musicien na kamwe et ande monsieur musicien oyo to kamwe po yo oyebi ko o comprendre OK na sepel na zo samba na mundele. Mais c'est Jean-Franco Ferry. Ba François vraiment na ekola na nzita na masamba lelo na kolofu mezobima. Donc
on a moni na décourager nga mona katina na mais oh nga na leki na maele non s'exprimer bien koleka et puis na s'exprimer bien. Est-ce que c'est vrai yo senga qui plénière na il faut bo samba en français? Oui, pourquoi pas. Idée on est où t'es non puis na ebi ke biloko e semble difficile ya moi ya ebi ka do ré mi fa sol la si do et si. Est-ce que tu as un enseigné en français? Expliquez-moi ça. Tu as besoin de relater. Mais c'est toi qui connais. Tu as besoin de aller solo. Pour le magistrat en français. Dans mon toit, au Sambisa, en français. Le magistrat, au Sambisa, c'est trop cool. Donc, attaquer à l'aise, n'a évité n'a pas ne soit à l'aise. Pour n'a pas à l'aise. Même français, aux côtes, linga, aux côtes, n'a zo sangisa, mon a le bipé na portugais. Comment t'as vossé? Ça veut dire travail mal et ok. Plénière à Samba. Non, pour les gars. On a plénière là. Désolé. Énergie. Désolé, kaka. Hein, chérie Soukoula. Désolé, kaka. Mais ni ne sali que plénière à qui refunda yo na parquet to yebi que le robi mais c'est musicien. O lobi mais c'est musicien. Ngana yebi que mama musique et suka rappel na musique. Oyo koto so ba simba pe ba ko simba to ça ko encourager te batu balekana. Donc tilapia za sans esprit nan premièrement. Au moni lelo oyo héritier wa tatangwa lo barake batu tuna ba fanatique ba lo barake gogan azam na mutu esprit to batu balabala tangu ozo oze bana misala na yo balekaka bafingaka mutu mais oyebaka peke mutu wana azana ba fanatique na ye oyo balingaka ye bako riposter. Oui. Et puis lelo to ya vraiment oh lelo comment que bande ko na biso oh bazalaka ba fanatique ya messe musicien oh ya zo batilapia tant bazwaka tant na bango ke bofandi na bozomona mutu oyo azali engagé na entreprise moko azozota netinga na za engagé na la team te nazali fanatique ya héritier wata. Oui. Je peux tout parler parce que nazali engagé te tant tout monde a mutu moko azali engagé na entreprise ya mutu moko aye ko finga monsieur le chanteur lokola héritier Kabeya bono tant aye ko finga directement azali entreprise wana mutu zo finga si preuve ane na tout monde na orchestre mon côté exemple na wenge BCBG na on a monate vie na ngari au place ça na pesi mbote aleki ya msozo cracher na komo ya artiste héritier. Non. Jamais. Mais tout le monde a kaka Freddy oyo ya mandefu. Tout le monde a nani? Freddy oyo ya mandefu. Mais il y a le bi héritier à niveau il y a un artiste avant aya koloba na héritier faut ya non atteindre nga pongande na niveau moko na patron na yi. Yo sa niveau moko na patron na yi poto samba na yi. Trop fort nga na zone to ça ngo nga na Sankara. Oh. Yona Sankara na ndenge. Oh mais viens nga Sankara de kuta wewa asamba na Rambut Quadracora. Et puis nga pe na samba na Tilapia. Kasi toi niveau moko. Donc avant ba yoloba na goga faut ba yoloba. Faut ba leka na mushenga. Po mutu alongi nga na kati na ba ona moni ete. Donc bon lukanga na kundate o moni ba publicité to ba salaka. Ngayo na sana bo moikati ya ba. Ba biloro ye moko affronter ki orobikate. Ouais, ba mozo lekelanga na zo mono libanda. Sala héritier azali na temps ya ko concentrer musique. Azali na temps ya ko concentrer album na biso CDG. Okay. Na mona toke ko beta na kipesi. Batu na kipesi to lobaka kezali village. Bazo senga oponanga. C'est que album na biso eza capté. Si. Voilà sentiment na biso ba spiritas. Et puis bateau album na bango eza capté te. Bango baza ona pona ko finga. Pona ko ya ko sala ba publicité inutile. Di basi basila. Tout le baba bien. Héritier nanu lelo comment mutu so mona koleka. Aye na ekoloba makambo azolo bazo sala sentiment po ba kosa mutu. Bateau balinga ba beta ba New Arena. Po New Arena ezala raté. Bateau nga ba beta ni. Ba New Arena.
Il y a pas. New Arena ezalaka na mboka. New Arena existe. You Arena. Donc bango balingi babeta ba New Arena lokola na osalo wana ifa esama na Singapour. Et salama te yango mona mutu basolo baloba lokuta. Biso za tanto lo balokuta ya batute. Toza na tina te mais tozo promettre ba spiritas na bato balinga la bonne musique. La tant ba calendrier zo bima ba mona makamu ya bien oh mais c'est les chanteurs à kosala. Mais c'est les chanteurs oh azozela ke héritier azo temps na mutu boye nenga na tilapia tokene na mambwana. Jamais. Mais barguimé zaki nini kuna na français pour yo mutu tanga quand même. Est-ce que plénier na wa samba qui peut bien ba accent en français zaki très bien à ko respecter place aller là ya là. Ya okoka. Mais aza humain. Accent kutu déjà mabi. Toi après na kaka toi après na vie te binyo sauter na rozanga lelo lobi na zui na ajo ya za na otiala ta couper akende gratuité et zo ataba okangendo ke gratuité on a déjà ba poil wana na couper na obebisa bana et simba te bana place bon mais nous sommes en Kovo, pourquoi lui il est à poiler comme ça? Troisième primaire tiayaka azwa certificat mais ba bi classe à la retard kasi so eza na retard ta kota eza kutu idée bien fait ça gratuité donc tout tika na biso ba makambo tozo beta o eza na sens te omoni bato na tout o bande koluba eza na absence nanga lelo o nyonso loba na sima nanga na za prêt na décortiquer né na fandibu oza prêt na za prêt na mutu nyonso le oza prêt na après c'est exemple mo rende on a biso marque house oyo pona ye fallait yo oza na kasho pour la marque house azana okizengi abeta na ontena studio biso pas d'achat beta azadea oyebi ki azadea dea nini ba okuna za na musique dea nini oh ils ont la musique des oh na lobi so tali ba champion voix ba beti ba de la République o ebimi meilleure chanson tu es meilleur album chemin de la gloire tu es puis meilleur concert ezali scène musicale ozomona ke tozana bato babeti banzembo oyo batu bazoyoka pe bazo sepela na yango siko ye abeta nini ngana bimisi pas dashi ngapena bimisi marque house azane loko te loko malamu epanye ndi alata bakaleso na mutu azali bandi ping pong ya pakati azali bandité oh ali bandité yebse bo sala émission sans chapeau na yebisa marque asala émission sans chapeau ngaye na sans chapeau asala émission sans chapeau donc bozo memela ba musicien o bozala pemene na bino makambu ya bien te bozo memela bango keba buzoba botinda ki ya kosamba nanga ye wana moto na temba ko egina si to elienko ozo ekola tembe o ezali ya yote omoni héritier aza elonga héritier wata elonga déjà na école ti bazo ya na balata uniforme ya lati na cravate to mol modiga ba professeur bazo be na monsieur Kabi monsieur déjà à l'époque monsieur Kabi quel âge ozomona makambango donc écart betu par rapport à ban yani différence qui est là ah bon donc lelo si faut kocha bartiste ndandinga wenge lelo nana kosala honneur ya wenge musique à maison mère na bano ba jibe na ba wera ba bimisi na âge ba vient na biso Didier Lacoste baza mikolo ya héritier et puis na osenga na batutu gymnaste eza vient na Didier Lacoste pani mai foutre moto ba chéri a obeta na gymnaste na osenga batutu vraiment bosomba ba billet via ozala wana bosomba ba billet to soutenir ah bon ya Jackie Mulupwe vient na ye Babi Ndombe vient na ye ya bien ezake ya Jackie ayebaka héritier azaleki na héritier ayebaka ke ya Jackie aza ya nanga mais to solola na temps oyo na kilelo eza héritier ndazo salonner ya wera mais to solola yango na kilelo ezali héritier on a kilelo so okay boîte tout oyoka album na biso oyoka ba AG so beta ba citoyen du monde oyoka ba Adolfo so beta
ozomona teke yango kilelo mwana ya mukebo azoyemba nzembo ya héritier normal, c'est ça la musique. Ezokoma kokoma nzembo ya malamu, nzembo eza ifo ezala facile. Yoketi soko ganyo bimisi bisisa ne opakola ba jaribu kwanza otela bongo musicien solo produit. Eza pena musicien baza tilapia solo produit tilapia. Ah yego bazo bengi artiste sans tempo. Nabi azana type moi za makolobo sokiza ye mosombeli yango kosombele produit Tenovat oui. Oh te babi artiste sans tempo na ebisio azana couleur de abinisa bota balokele. Ah ya pas ya baya maikato ya baya maitesi ya baya maizwan. Musicien azan naturel, c'est héritier wata Totorino ya tembe, mais c'est les chanteurs. L'impossible n'est pas Goga. Ange Michael. Ya pas comment me l'a dit Ange Michael. Mikolo Ange Michael. Ah bon. Ouais. Voilà. Mes réactions, il y a Céléo envers héritier Watanabe. Oui, pourquoi Nazobenga héritier Ange Michael? C'était parce que tangu sheta ndoki ayaka na mokili. Nzambe oyo ya likolo ayebaki ke faut atinda Ange Michael Nemutu ako écraser Cheta. Cheta ezali ye musicien munoko munene tilapia. Cheta ezali ye musicien o munoko munene tilapia. Babenge Cheta. Siko héritier azali Ange Michael. Donc Nzambe o ya makambo wana ezali Werason qui était le fondateur ya Wenge Musique Maison Mère. Ye moko tango asalaki ndoki amoni ke ndoki aye ko bebisa mokili. Yango asalaki Ange Michael pour écraser. Donc ye Cheta azali la force muki était pembeni ya héritier Wata parce que héritier azali Ange Michael. Héritier Wata na baza plus puissant que Cheta. Oui. Oh, soki totali nzembo lokola gombi na gombi. Si lelo bimisa nzembo nini ya Cheta, o eza na ba millions ya écoute plus que yango. O eza 100 clips. Oui. Gombi na gombi eza 100 clips. Mais lelo total niveau gombi na gombi eza na. Eza 100 clips. Tokende tozonga toloba. Mais total album na ye o asangisi bato mikolo ebele o basana ba poil masasamba. O asangisi bango ebele baya bayemba. Mais loko esimba ezate. Soto ta vocal moko ya Mishka ekangi album moi. Ah bon? Ouais. Ya Mishka ngana. Vice-président. Va comme la soye. Boingo somo. Ya ngana de bolatiliwa. Abutunanga koma moye. Aïe, wasi kota tipe okana Mishka ngana na lela kabilo kona. Soko yelisu miema ye. Welisu seda ye. Welisu akelia ye. Na ebisi yo. Que makambo ezali bo comprendre na bo comprendre vite so muto osila na ndenge na yo na biso ba musicien ko ba Cheta na ba ko ba Mimi Orange sikakala Mirinda to Mimi Orange po Mirinda utezongi Mimi Orange ba sikakala kala badosala mona babaka ya nini babaka mabaya balambela on déjà na kingabo. Mais prise définition ezaki nini pourquoi ça artiste oyo azaki plena na parquet pour il ne sait pas parler, il se défend pas. Il est là zololo, je ne sais pas s'il a fait quoi, s'il a dit quoi. Et puis je ne comprends rien. Rien du tout, mais tellement que langage na ezaki yasuka justice c'est ça la musala nango. Walande ya l'état. Langage pe yasuka epai na ngai, justice asala ka musala soki ngai na yo tozali na problème. Donc ngana yo tozali na problème te justice akosala musala nini. Oh. Donc tout le bayo bima vena innocent, obima molongi. Ozali molongi. Nazali na ngai, nazape mena Ange Michael, lumière qui brille, héritier Wata Totorino ya tembe. Quand il chante, toutes les femmes sont d'accord. Ah bon. Donc parole et héritier comme ça mamunyo so pété. Nawe zalagi ya passe. Mais les lots bato ba na biso ba comprendre que artiste ferré na Monsieur Ferré na héritier Watanabe courir le kamala monter. Baza bango na bango bana wenge héritier puis mkolakota wenge azaki na mututé
azara ye muko pa longwa wenye asala pe loko nanu muto asala te ya okota lettre oui akota ye muko asala test te alongwa asala lettre donc aux hommes on a que différence c'est ça oui tilapia asala ka test et puis tilapia alongwa na kofinga mukolo orchestre donc ils ont des choses différentes. Et puis héritier apporta eloko oyo ezalaka te na wenge musique à maison mère ya kosalaka ba vocaux na français. Mon cœur fidèle, tout est accordé, tu m'as promis l'amour. Donc et puis tilapia ayemba héritier. Héritier atikala koyemba tilapia te. Et puis premier concert ya héritier oyo abeta na basali ya minene nyonso abeta yango sans album. Mais est-ce que tu vas voir ça la bilan l'année passée? Est-ce que héritier a joué plus de concerts que artiste ferré? Non, biso obeti ba concert ebele hein. Tobeta ataba 45 concerts. OK. Donc to sangisina ba privé tout 45 concerts. Naza nango. Vous avez dans la liste. Naza nango biso tobeta ma solo te o ya lokuta tobeta boy to sala boy. Mais pourtant ça ba orchestre mususu ba répéta trop. Ba répéter belé. La répétition est la mère de la science. C'est bon, papa a répété la musique et ça concert. Normalement papa oui, oui. Concert. D'ailleurs vous allez voir examen. Oui, boss beta kate et l'autre côté. Yango na kozonga mingi na ba fanatique. Oyo baza banetre. Oyo baza et tout na part ya bo tozonga na ba album. Total ba écriture. Total ba maloba nini oyo eza na kati. Nani a poussé ma canisi. Nani a poussé ma canisi liboso et puis ngulu te. Héritier azo poussa ma canisi oh ezo komisa en communion na fanatique. Ah bon. Voilà et puis au zaina mamu wana il faut na ebité il faut te limisa na langage il faut ponga na zobati. S'il te plaît soki okuki kozonga place wani salanga bien. Place ya bateau tout baté minoro en absence. Bateau baté minoro en absence na yo, je pense que tout le monde est sorti médiatique il y a Célio Scram réaction naé envers héritier Watanabe il y a des gens peut se plaindre en côté. Est-ce que ba musu ba met tuni ba question Célio na héritier ba weleli nini. Célio Scram o ya lobby qui à part ba veu akala à part Falina Ferré et un artiste morotel qui ba teli héritier no comme un niveau n'a été. Bon, lelo je crois ba te belé ba lo baratro yé oli a lo la musique a lo baraka mapang. Beaucoup à lupang. Et salibo héritier a somba lupang on a 21 ans d'âge. Mais c'est le va bien papa mapang ouais. Kasi tozo sola. Voilà. Tozo sola. Héritier somba lupang ya liboso na baluba na 21 ans d'âge. Héritier a sombi lupangu na matiti. Héritier a zana lupangu na lemba. Héritier a zana lupangu na mbinza pigeon. Héritier a zana lupangu na limité. Et puis bango tout bana ya wenge. Oya ganga kake o na zana lupangu koleka batu ezaka tilapia. Lupangu ezanga ingénieur. Atonga one evolu kwa tonga institut. Pa matondo na moni tombola mikolo yokoto wana za lupangu bien flat te za lupangu résidence artiste wana za flat na mona onde ezoka on dirait zoka hotel ozoka na mona onde hotel zoka mais babi mikolo ko wana sala bonde chambre na la mi chambre 31 et lo mo bimonde kunki hotel zoka siko na zo ebiso ke place ya someza non cadastré. Samba RTNC. Sko tangu bosanganaka. Bobetera ba masolo na elopang. Te babi l'équipe artiste nyonso na mapangwa. Babi pena kote wana ba masolo ya Menona Kiri. Ya nani? Ya Menona Kiri na film Jean-Louis na Renate. Vous comprenez? Ya paka. Todo sola. Oh.
Voilà, tout sur la voix. Syriana Kandolo. Eh, maman c'est Syriana Kandolo, la PC va moto. Charlie Kabea Wetu. Kabea Wetu. Ba tu ba oya osilika. Bimisa mususu Hervé Kabongo Wetu na Allemagne. Hervé Kabongo Wetu. Na monsieur Somme. Hervé Kabongo Wetu. Ah, Hervé Kabongo la PC va moto. Pourquoi pas na ingénieur Maraboye Mivo. Niclette Kaninga, la femme de quelqu'un. Yé côté on a ibiso bazara moula. Yo peut pas no ezana. Na bisko tangu boso tonga banda ku sans ingénieur. Pour expliquer biso nini. Ok, biso tozo sambela musique. Tozo lo baba bien héritier té. Pour ça to lo baba bien héritier. L'héritier ça le seul musicien na wenge musique o asoba lupa on a limité. Mais si le pan on a bandal. Abaza pe on a lemba, battere kutukolo batte. Terrain wapi? Abaza na battere. Bakabela ka terrain mo na bandaka. Na ikongo wasa. Ti abaza na battere. Ti ana kisasa. Sika ba makele ngapi na za na terrain. Na soma $1,200. Ce que ça l'année. Ngautu terrain ngana kuma raisonner que ezala na kota sel. So na kufi ba kundangana na balifanto. Oh. Ozo boule ko tonga te. Même au petit lapia, oh bagangela on ezala terrain. Ba asoma on se ba ote ko ba $500. Moni ba $500 wana. Tozan ba tumsu bazana la timo wana bise fils et Jeko. Que na zo be la santé bien te zo 500. Le monde son terrain. Donc babilo muso eza to betaka yango te. Eza omoni wana ezo koma capacité ya bazoba. Et la capacité ya bato maele te. Mais c'est le chanteur, il est là pour na osa la biso banzembo ya bien. Là zolo ba ke tozo kende na album urbain. Donc plus héritier à Olaxa le sous savoir naie na intelligence naie. Voilà ma kamo piste au biso tozo l'héritier. Biso zele na ba bêtise au bazo ya na ngote. Au même ambo bango ba olinga. Héritier mo ba a osala yango koleka. Ma osala onde na bango te. Poto pesa bango chance te. C'est le hasard artiste le plus beau. Le plus beau bon modèle wana. Kasi petit boulot na zolo ba na émission yet. Ah, c'est Léo. Oui. C'est le. Il est comme un chien. Tu as un boga. Non, quel boga. Boga la modèle là ça. Aza boga. Ozo tala c'est le scrap na soni. Aza na botel isoko nzungu. Ah, c'est le nzungu basa la kwanga. Au moins ce que tala ba noir wana ezana isoko nzungu. Non, pas jusque là s'il vous plaît. C'est le boga. Afana na poto, aza pe na Kinshasa. Na lobi ko fana na poto ezani. Junior qui la baxa ki na poto. Charlie Paralingomba ki na poto. Oyeb sanga netini. Il y a cette fois-ci faut voir moyen de parcellaire. Oyeb sangani. Dadi mola ki na poto. Oyeb sanga netini. Mais si le pena wata ezara problème nini tom sur koyeba. Ba garçon lokola ba tala ba garçon nyonso. O ba teka pétrole ba za mité mamabe. Ce sont des Kadhafi. Alors bien ça na mbongo belé. Mbongo. Ya za na mbongo. Oui. Abiye batazo azo respecter ka ezabon faire na fali. Non la chose ko bilo mo. Yo c'est le okobenga ngate na muninga noti. Yo na c'est le bosso là ni na téléphone. Zela au monde. Ti mais c'est le bien abatu bon hôtel. Mais zelat. Y a pas. Oko c'est la c'est le. Toi na biso grave, toi ça grave te nazana yut. Oko c'est la c'est le. Nazana yu. On a papa ma passe. Nazana yu. Mr. Poutine. Nazana yu. Nazana yu. Ah moi mi sérieux. Oh nani. C'est le. Amona profil na ye. Atinde ngana eloko na yo. Donc ngana ekutu to so la raté. Ezaki lobby na air nini. On a lien on a comme on dirait on dirait yo on dirait aux émissions ça là qui aussi mbaki. Mettons to so la ngo. O mona ke na yebite. Na yebite ngulu masa wana so wazo luka nini. Aux autres traiter c'est le de ngulu masa ya paka. On explique ok ça fait récit par la suite c'est une récit par la hérité à l'équipe en tout cas mana za BDT yene mutaza BD kwa za moi c'est sérieux mana to la te pour OK na langage oyo petit nanga mo boye o na zaina na kasho collègue nanga kasho Yannick Popo tango asalaka émission na bango o alobaki tilapia aza mwasi na yi OK Bazwa force ya koloba na Yannick Poapoate.
donc yo sele yo ko benga ngate ko tinela nga message te na camarade na oti d'ailleurs ngande na abonné sele wana obete mabe c'est le scrap na munene wala wa kizengi wana na ko benda mato wana mbinga mobali wana so mona ngo wa mbinga omela bakisi wana mbinga te amela bakisi te azoliaka bien solala bien omoni siko ke ngana sola mamtu na ba preuve OK omoni yango ke na sola tu na ba preuve yango to sola ko to sola neti ba sele wana sele sele wana sele wana za eloko te muto ya bangaka na kenana eto samba boy na longai sko neti ye sele wana sele aza eloko te c'est souris de carnivore quoi dalle en français et pas capable de remettre la parquet en haut oui en français évidemment c'est le c'est souris de carnivore à lingala pourquoi dalle lelo bamitema mabe oyo bango bayokaka héritier ayokaka yango te siko bozomona ngo te keza ndenge neti c'est le oyo ke la héritier motema mabe na likamboni basele wana baza ba vieux ya quartier oyo bazwa te balwa batutu Philobert vieux moi diamati faire kala atikaka ko beta ya masolo na quartier quand j'étais petit kibanga na dia ba mbusha mbimba donc bango eza neti bango donc héritier ça na temps na te nanu héritier le kana émission ta lobima ba livrer parcellaire na oui héritier yaka kolobake musique eza boy album nango eye boy album et puis soki otali ba musicien na biso nyonso ya la team baza éduqué au monde musicien mo la team ta roya na plateau na yo abanda ko cracher sur artiste o azali leader na orchestre na yi et bon mishka ngandu nde azana est-ce yebisa akobanga sele opona nini Mishkangando non mais Mishkangando à travers après héritier Watanabe c'est le leader ya groupe bazala na wenge musique à maison mère donc na Mishkangando na seleo ba uta maison mère. OK mais oui on est passé Mishka le a pas héritier c'est le hasard lelo siko c'est le c'est animateur ambulant azoboka partout na baba animateur ambulant oui partout et si comme bazolia monika donc babilo wana pour muto akabila mais c'est le hasard na mbongo mais yo so yebisanga ki omona ki c'est le azolia na malewa oui na banda na sikini c'est Léo oui limbondo Tétan et sa ressemblance je pense pas que ressemblance à modèle on y est kana moni masoko nzungu nde na mona ka beauté na yi moni mwindu ezalaka na se wana ezalaka aw tobeti ba concert tozoluka bobima ba conquérant na biso na ba concert c'est le pas partout oyo tozokende fanatique azoyemba nzembo ya héritier koleka ye mukolo na yango c'est que sokoma si pour ça tozalaka na yango na musique yango wana omoni ba calcul tout bazoya osali ofingi so tobito finga tokofinga mais tokofinga bino te po bozana niveau te batu nyoso bazana na dynastie ba niveau monanga nga parce qu'on a sa dynastie ya ba porte parole et au sérieux ngape nazo sa dynastie cette fois-ci venez au communicateur ngape nazo sa dynastie mais est-ce que c'est le abé therapie ba concert côté ni bozo mona mama au côté ni ce qu'on pona yo c'est le po aya ko lobela héritier asala lisu nini na musique muto ayibaka ba kalesona minene zara G Black bayo bakanga big boy tina nenga ronflaka big boy nde muta yebi kotanga soi nae donc neti biso ba spiritas bato molimo to en attend na eti OK donc azwa temps na ya ko réfléchir comment musique est là avant avant trop jeune Soko fingi wata basvitas bakosiliko zambe mona mutu asale loko moko boye eza lelo mutu nyonso azozala na posa ya Bill Clinton Macintosh mais ba
exact. Musique eza lokola bale te oye moni atika na été. Ba fait quoi drago ba zobeta. Jogo parvi bo sous le désert. Dans jogo ba alors vraiment na Turquie na PC mot te place ça. Ozomona marambango. Karim Kifuidi. Jogo na PC mot te place l'international malgré PC jogo mot. Ozomona. Ezo za la musique wendo akufaki parce atika musique parce que akufaki. Toza na besoin na bino na musique. Omoni nyonso bozo sala bozo ya kofinga na bino héritier ezo simba na ngote. Amaoule 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 Itela Amba wata lukangala pa so bolukanga te na déjà libanda na saka na goga naza libanda bolukanga te na ba jasalite bozwanga te donc bozwanga te pona nini boza tangu mutu bozolanda zoba okokoma zoba tangu mutu ozolanda mutu amayele lelo ba sagesse na kolisa lisusu ba intelligence eza parce que nazo vivre pembeni ya héritier fentaka baraka et botan ozala ki na ngambo mususu na boye otanga kombo na Ukraine tika bombi na bombi tibe kuna pe bande o l'action ko ba français zo le boye ko la yango kuna Ukraine ba maman je viens papa j'arrive te kuna bakosela bakomisana ba poisson moisi de belles poissons on appelle accompagner na buzo bebo siko babota randeni c'est ya mobali aza ya moisi paye aza na ngaka na accompagner yoka ba monde ba félicita o akama yele poisson de bali pe babota ka wa mama mo abenga ngai na ko mazoba na point moko ngai ko mazoba na point moko mais na bien tangu tout monde yo ba memaki on a parqué donc c'est que comme on a parqué l'inko bolingi na obuzoba te mais les mêmes bato bafunda kiyo to komona ba retour ba piquer ko utana ngambo wana pona kotake héritier watana be tango komona bongo po fona tuno pe loko moko avant to komona question wana arrestation na yo ko fanda ba quelques jours na cacho était yo nini pe o apprendre nini était inga na za mutu munene na mboka oyo to kokani na tilapia et puis na etenga lisusu kozala pemeni ya wata kozonga na la team eza porte bonheur ya vinanga donc merci na ba spiritas nyonso vraiment on a loba ezo utanga na kati ya motema oui et puis na ebisaki monsieur les chanteurs merci ninga taki ba avocat na simananga alobi na ngabo non toza bato eza vie oyo osala lobi epa na nga na yebi te ok donc héritier aza na bamaloba moko boye oyo mokili ebetaka yango te oyebaka héritier aza moluba oui kabeya mais sikoyo pourquoi pas azalaka orgueilleux na babien oyo natangeli yo lelo parce que aza humain aleka na bas de l'école ayebi savoir vivre très bien et puis oyo aza nango alingaka mpe alia yango na entourage na ye c'est le lobby yakindaka kosenga bamikonzi mpo ke akaba da mbongo ozosenga ozokaba mpe mopanzi mpo bamona oza danger mais ye pa senga te ebongo ye azosenga na bamalewa abi mbongo aosenga soko osengi na malewa baosukaka kotela deboule na mwansaki na mwani basele yo wana baza nano esprit olinga bafilme omomona peti asalele mwa deto mwento msono ato yesu azolia ona likanisa mbongo poka eyaka bakiba mais siko basende donc ndenge naza wana yo Serge héritier n'est pas ton ami okay. Au monde ozalaka wana fandaka nde ofandaka wana ndenge oyeya musukini na bilamba na ya Turquie ya baza quand sa père sa père abi na bilamba ko komekate sa père aza mutu aza na mbongo yo kati lelo penda na minute o seleo abi ma place mo bakabele $5,000 ba okabela exactement pas nani pe po salini abi aza master ba Shabani Nonda aza bon Shabani Nonda aza joueur na biso ya Congo aza fierté ngana zate pona loba mabe pona oui non na obetele ba bravo ya mingi asala fierté ya bale ya mboka tolongola ba Shabani ya bato tolobaka biso na biso ebongo siko héritier bando tanga ba camarade oyo aza na bango
Abila bilamba kutu komeka kutu te. Héritier camarade ba Daniel Massaro. Camarade ba type boka na lauréat de Bruxelles. Ba junior bongo Union européenne. Donc héritier azana ba oyo yayi. Et puis na lobi lelo soko moni concert ya héritier azobeta cher et tondaka pourquoi? Parce que azana savoir vivre. Et puis azana banzembo oyo ezali éducatif. Sko yo ya oyebisanga neti basele yo wana. Donc mutu mo bazo telengana na yeso ya na kisasa ayeba na bitambola tamo bako. Ya robeta ba concert. Concert nga beta à côté. Ya robeta ba concert. A obi mso album kalamingi. Omoni lelo oyo tito so la bien. Na ba réalité nyonso o lelo zo leka. Oyebi pona nini basele yo balingaka héritier te. Sko na obeti lo vérité ça. Pourquoi? Héritier zara pire Vinconi. Mais bon on a apekisi mutu za pire 21. Siko yena tilapia. Bazana style ya kiongozi mo na ebité. Po bango nyonso bazala na se 21. Normalement. Siko héritier na savoir vivre na na reconnaissance. Ya momoni azong sara le coup pas 21. Pour grâce ya Vincent et nemo qu'il y eba bango nyonso. Siko bango na kati na bango. Ba raisonnera pona nini azong sara gloire wana et pas ya Vincent. Or que eza normal. Normalement. Eza normal tala. Bolimbi sa on loko ya. Ya Jackie J de Temulopui. Azonga ki sasa po ba refula kai. Yemo ma vie atali elle Paris oyo. Il simbate. TV à la maison mère le sala oyo et sala et l'ongola Jackie ya Jackie te abeta beluka makamona sans appui et simi oui te ya Jackie Penaza parmi Baptiste sera yé et le répète oui oui c'est quoi pourquoi pour nani héritier so ba kutena ya Jackie et ça fait respect tout que ya Jackie on va reconnaître au grand frère ya na ye et kolongola héritier pas reconnaître au petit frère héritier qui héritier te tout le monde doit sala la musique bien na moka oyo héritier za fier na ye oh nyonso za la motema ba ben héritier pas za la motema mabe envers ye mais ce qu'on va nego musuba lobi ke bino boko liembe la guerre babi pour na héritier zo tchana mutu na ye ki azana rancune na faire exemple mais bango kuna ba ebité ke bana rancune na banani on ba lo balanga wana Marcaouz siko au moins mambo tu ba lo ba ezaka mambo héritier alobaki au moins ke batala rabiso héritier alobaki ezana ba artiste musu balinga okomisa batuke ennemi na ya vie adversaire na ya vie que wana ngane to ba adversaire non héritier pas au salon pas faire non héritier tout le monde oyo abimisaka disque na marché aza adversaire naï parce que biso pe to sala na disque na marché to sala na besoin produit na biso etekama donc tangu yo lambi kwanga ngape na yeko lamba kwanga na obongisa liboko po ba client ba somba ya ngai oui na chamwe esi donc à part wana so to longoli makambo ya mutu etali biso te po eyaka koyeba na tango to betaka ba conseil. Mais bino bozana artiste monte bozo diembela ton mususu ba chakanga na ye na bien net biso ko diembela tilapia na nzembo ni aso auto misaba nzembo auto beta ko featuring na Michel Mo Libanda ya beta ba featuring omona ka o Bon Jovi de Burundi yoka komba artiste o Bon Jovi omona pe lukia e bana ite ba featuring mal placé et puis mal combiné mal chanté. Ya paka. Mais est-ce que si faut que le message na bato ba kokanisa bino bozo luka guerre eza na makasi bango bazo kima bino. Soki to luka guerre ne pe héritier samba na bato kuna. Bangonde ba luka guerre héritier la kisa bango bozana niveau na guerre na ngate bozana niveau na guerre na mpaka. Bande na guerre na nga boye héritier. Yo boy héritier na guerre na patron na bango mais yo zo samba na ba patron c'est étonnant si ko zo mona te ava ba atteindre papa faut ba leka na nga nga boleki nga te bobo atteindre ya fa na eli kolo na mwende na otala na musi toto fa na mwende na tout fait na mwende na parce que pour héritier nano samba na mutu te tout le monde ayoka mutu na ya mama ya héritier kabe ya bondongo tout le monde a dit que alobi na mutu intel et puis héritier ça sans chaud
Mais tout le monde bande comme ça, simba pena famille autre vie privée et artiste héritier Watanabe. Mais azo réagir te atala ranet azo mona te héritier azane nerf solide. Et puis il y a pas kalanga tiote zane lo moro wataloba ki nga pena elobela nga makambo ebele. Alobi yena na fundi mutute bato ba kokanisa ya fundi mutute mais afunda pe mutute mukolo akozwa mutu akolakisa mutu wana ke yazali goga ya tembe elobe belé bon héritier pas funda mutute naza clair to sola bilo mobo oyo to linga totika totika opinion na ignorance. Très bien. Yannick point oh bato babenga musée kinding c'est mon petit vraiment ya quartier. Petit na petit na ngai ke ba ko compter ngo isalo ndire 1 yo bakangisa kiyo tangu ya zaina kasho zaina nga oh beaucoup tane na kasho lela ngam na pekisa ke na petit kolela oh il faut pas pleurer une pekisa musée ya il m'a bâti ngabino oh arrête aolela neni ya babeti nga sona na France ngabino arrête assis-toi là afani ayena 3 kisi ya ngungi na ya kina ngopo na ngungi na kasho afani wana ye moko azo yeba pa me mutu o fundaki OK tangu ba ake kosamba nde a comprendre que ça c'est sac mutu babengisi mais alors pona ko informer opinion bien parce qu'il faut tala esika bango baluka héritier na makambo mais na ba sortie médiatique na bango na makambo na bango nyonso kombo bango basana na munoko kaka héritier soki vraiment batu ya tilapia tina benga bango bazoba baza bato mitu na bango esalaka bakofanda mais na ba TV eza sisak mais comment ils ont comment héritier biso toboyi na biso genre ya ba bêtise oyo ya ba kombo ya bato mais moni yango te ozomona sikoke bato bazolinga ba survivre na kombo ya goga eza bango parce que barata génération aza ikia ba ikia bato bakola na quartier sans libala ikia baninga na e bali o bazayine ba bimisa ba album lelo 19 ans baninga na e ba 18 ans bali ya tikel na quartier akoma na défi na ba jeune fille musu na quartier bonga ta on salaka do abete avec ma sola c'est le passé bango donc c'est le passé mangamo tozo sola c'est le passé au monio adversaire na wezanga traitara ndenanga ba spiritas bazo soutenir ngana yo et non héritier azo penser musique ngane na penser rankine ya ngana et Marc Auzalobi aza chargé ya rando ya ka guitariste abetandi yo yako bengande na ya mambarando yo yako beta ne mama lobate beta ne yo ça nini mais na liba tout ba respecter trophée nanga après Sankara ça le roi Maradona yo le roi Messi donc to yam na Sankara ça le roi Maradona nga na le roi Messi soko rolingo bi Miami ya mal na si Robinho nda ofunda Robinho nda ofunda obisote eza Robinho na pese mbote place ça donc yende mto ofunda obisote yo mona raté que héritier le grand na TV azoloba que président Robinho président Bina filé oui président Ibrator ayebi que bazo porter un plus gaz fabulous ayebi que bazo porter un plus inonce bi na musique ya mboka héritier ko benga ba net petit na nani te ayebi savoir ce sont des responsables bazana ba entreprise na bango mais na kati na bango ba yebi que héritier aza grand prêtre puisque biso mais na kati héritier ayebi que baza ba collègue nanga zelande batu ba yeba valeur na yo et no yomi comme ça ka valeur yango o bolobaka wana po tozo mona ngopete bon tozo mona ngote na classement mondial na on peut battre yoté mais ozo ça battra naza grand ya nini azo nga beta pe stade libanda mboka tala o moniko mkolo héritier ozo ida kanisa batu akoka kanisa taba 13 personnes maman ebimi bake na prison basali bolondo musique chef d'orchestre na ba Marc House parce que wata ki parana été goga obetani kara nini agipakate
botika motema mabe ah motema mabe makotoko omoni neti banani batilapia wana namona yo eloko apema na oteka on tilapia tu na tobola ye déjà na tobola e place aza motema pasi kota cours d'histoire asali nini kota cours d'histoire wana nani tilapia akota cours d'histoire kota cours d'histoire bona nini ayebisa mo so nulo bananga na TV tsaka liboko boy mais quand même on a qui Fabregas concerné à Fikine et puis Dédé bino souci na bino zanini ba mission nyonso ya Fabregas bokozwa to moni drummer qui chef d'orchestre et puis titulaire ya poste nae pour récupérer na la team calcul to idée na bino za rosala nini pa Fabregas maestro et puis moni Fikine Shido pani essayez encore. Oh non, faut que ça petit concert normal malgré Mboula mais tout le monde va bailler. Essayez encore. Tout le monde va tout bailler. Essayez encore. Ah, y a pas qu'à. Essayez encore par rapport à quoi? Bandoto na bango eza bandoto na bisote. Ndoto na biso na temps eza boy toujours préparer album ya ba musicien na biso et puis l'artiste héritier Wata monsieur le chanteur a préparé album urbain. Donc moni ko beta ba calcul y a ba mini musicien wana vraiment les amours passé donc moni ba combo ozotanga wana fo mingi ba président bina filé ba président Ibrator Mpiana mingi lelo au moni soito zonga to la fierté bato musu ba sekara biso oh lelo était ça étoile montante ya musique congolaise parce que tout ce moni ba qualité nyonso ba gametre lwambo ba beti ba yela biso banzemo na zoki molangi ba papa lutumba ba yela biso ba cabinet molili to moni ba Kofi Olomide ba yela biso ba kuku ba président Jimé Piana ba yela biso ba Omba ba président Werason ba yela biso ba Ma Chantal to moni pe na ba niveau ba fali pour papa ba yelelo to moni héritier pe aye te ko tenga mama ba to maboma ati na bien si mutu moko faire pas y après bon bilamba na tongaka nga zolo ba faire pas y kasi on a tuni tongaka jafa o fega yepe ba griffe na kala et puis na pesi mbwana nga mbote feri na oyana e obinini na mbwana nga komune feri na oyana mbwana yo mbo koma batunene et bon ba moi pe kombo buba zalarat ba buba bazat et bon o whisky boyo salara choya o pesa mbwana o komba feri poani po kombo nga na sipeli na mona mbwa yango poya mususu soki na pesi mbwana nga kombo ya feri bato bazara o bazana bomoi na kombo ya feri bakuli kokoma mayele neti mbwa wana ya on a sali voilà yampaka je pense que Gesha Mungani et fille ya Kapai ba Olanda biso Gesha Mungai na pesi bango mote pe place baza Gesha Mungani Gesha Mungani et fille ya Kapai donc to boulé na pesi mbote puis FM na pesi mbote li venge so bato na ngatu bon na balinga nga et puis ba spiritas nyonso ba fan club nyonso ba spiritas vraiment ba spiritas to c'est basé mingi na album na biso eza CDG chemin de la gloire au lieu tout c'est basé na makambo ezanga tina botala lelo tobimisa ki meilleure chanson de la République tobimisi meilleur concert na biso scène musicale et puis meilleur album chemin de la gloire donc neto zabo tozana banzembo ebele ba clip e banli mon alliance toi na 73 cas na 2 jours donc si to ko ça une semaine donc nazo senga na ba spiritas nyonso il faut to comme na ba 500 cas et ça la biso bien ata 1 million ba ata 1 million ba la mort donc spiritas nyonso opération na ezali vraiment bino bo somba te nde tozoma bande bo msuba ko somba te wala mam na biso te tozana tante ba spiritas ba sala OK ba sala bon mutu tant que na musala azwa temps vraiment akende koluka mamba somba biloko wana eza na sens te biso toza poto faire évoluer musique congolaise merci na batu nyonso Gersh Mbokolo na ebike batu tout vraiment o balinga ngai et puis balingara héritier Wata Totorino ya tembe vraiment toza wana batu tout vraiment toza na répétition na biso eza lelo place comme d'habitude place répétition ezala na besoin batu tout boya et puis
tout vraiment champion fighter ya ngoma Ibrahim Doumbia champion fighter vraiment place à na PC mbote tout vraiment au bazar pemoni ya Totorino ya Tembe na PC ba mbote vraiment na ebi que tout ça maître CD Alamba na Paris place Kevin Cheval Kevin Cheval Samso donc na PC mbote maître Tivé Igwe maître Mika Mongo na PC tout ekiba na Madesu na Matonge tout Ekiri Madesu na PC bango tumbote ba soviétique tout vraiment Kamuchachi tout vraiment Bagdad City na Yolo tout na PC bango na mbote et puis surtout mingi to consommer album na biso Chemin de la Gloire et au la biso bien oye to betaka ba makambu ya batu bazanga tina seleo na biso ko benga ka ngai te na ko bloquer te ko bloquer batu ça synonyme ya ba faible donc na bloquer te na otala makambu to yo sala rapport ndilanga et sala mbala ya liboso pe ya suka bon donc on comprend au moins ndo bana ko tonga camarade na wane pananga ko yate ngana to ko zo tante to tonga héritier na yo donc ko yakutu na ba chemin on zo traiter seleo de songi oh maintenant solo la moni ngana bengi ete ya bengana za kutu na numéro na yete donc ti ta na moni on ba mona yo kota on mona bo seleo na binga na tikai koza sans esprit na ba point nani donc qui peut m'amener yo oh ya solo qui peut m'amener yo ngana na tana yo te ngana za na makamuna na ta makamuna ngai si pe bokana lauréat de Bruxelles à faire des millions tout vraiment. Merci beaucoup à Rodi Dindi Swag non stop Rodi Dindi Swag na PC ba mota Rolanda biso sikoyo pourquoi pas et puis Deo Bolenge na PC mbote Deo Bolenge na PC mbote big salutation à maître Waza maître suprême na Belgique maître Waza na PC ba mbote pourquoi pas na Fabien Gantse Mabro Banque de Montréal merci beaucoup na Hervé Lukusa un Canadien de plus maintenant à Canada Hervé Lukusa un bon tonton Solara très bien, pourquoi pas Dre Mabaya, le puissant Dre Mabaya, merci pour tout. Megra Mangwana, les banquiers éternels, banquiers, bon séjour, na ina Mikili en Poutou, Azabon en France, Megra Mangwana, pourquoi pas na l'aide de la TIF. Un grand merci na ingénieur Gradin Tseka, mon frère et ami, PC Bamboteur, Rolanda Bissou depuis quelque part, pourquoi pas na Yateo Zambrota, ou aller à dollar et là la te Yateo, na PC Bambote, merci aussi na Willy Moucheni, merci na Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale Dada Ulungu, merci pour tout, merci l'équipe Mobimba et Afrique Elengi Télévision, pourquoi pas Richard Antessa derrière la caméra et puis aussi na ingénieur Bols la réalisation en Afrique et la télévision, je pense que tout le monde a eu bongo. On va voir quelque chose. Les spiritas conscients, n'a pas si bon format groupe WhatsApp. Les spiritas conscients. Et puis opération spiritas même morale. Donc tout n'a pas si bon place. Voilà, merci beaucoup à Yampaka surtout pour la disponibilité. Il y a temps au Pesarabiso, merci na bateau tout balingarabiso, merci na bateau tout babenga pour la Yampaka, je pense que yeyo to solo lui senga to solo là. Na pesi ba danseuse na biso mbote. Ba Shakira. Na pesi Jack Love mbote. Bango tout. Jack Love. Aimba bien. Ah bon. Voilà. Motezanga ma lettre alphabet. Merci beaucoup. Merci Yampaka, merci Nabato Toubaling Arabiso. Je pense que tout le monde a ni bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.